Muchopi. Oye na télévision, bato omona Muchopi. Mais bato bayebi yo ya kati. Na Rosi wana Rosi ya palais bayebi yo bazali. Aro peto babal pas comme permis pour yebi yo na kati. Si ba olukelo mutakala mo yakala. Po eloko wana déjà eza en cours. Ozuma un jour ozana pour sa belle-fille. Un jour. Bablo musuye banzele kokota ngote. Bablo musuye banzele kokota ngote tika. Tant que no coach esprit en place. Pour le battre morning ils auront touché belle nani Sila. Et tu es allé trop loin. So Barési a pris une piège. Ozotonga nani. Global Moscou TV avec Barbine Mungondi, la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, commentez, likez, partagez. Vous ne serez jamais déçus avec Barbine Mungondi, la capricieuse de la presse. Madame Aboupia, la fille qui dérange à la presse. Merci à toi derrière la caméra, Richard. Merci n'abonner la biso nyonso au bozana Global Moscou TV au bolinga biso peto ngarabino bon mesana na Barbine Mungondi parce que yepe aye na marambo. Vraiment merci beaucoup à toi. Notre boss Trésor Moscou, vraiment bambote na yo et belé. Merci beaucoup notre travail, na confiance au PCBiso. J'espère que vous allez de suite parce que tu saram ça pour na osepelisa yo. Merci beaucoup Lelo tozana Bob Molema, to robeta plus membre ya théâtre. Tu sais que bon ça na trop na musique to mélanger les binonyos pour bo sepela pas parce que bo pesa biso confiance bo zala wana pour na biso. Donc bo continuer ko s'abonner, au tomber la vidéo mba liboso au s'abonner ou appuyer na cloche de notification au tindeli pe muninga asa lokula yo et au sala biso. Vraiment plaisir na éviter Richard derrière la caméra so Coco Tilanga j'ai invité na tout ça on rané tout ça là. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Babine. Mère Aboupia. Dégâts. C'est un bel élan. Mais c'est bon, santé c'est bon, ça va. Sauf quand il y a une grippe à Mickey, donc et bandi maramon, grippe et tout. Donc quand même, merci pour l'invitation. Donc il fallait qu'on réponde malgré les aléas et puis il n'y a pas de transport, mais tout s'est démerdé pour qu'on réponde à l'invitation. Oyo, il y a des collègues pessinga donc pour ça là vraiment bien. Merci à Dieu, merci derrière la caméra. Donc merci Nzete. La PC Mbote place à Zali donc voilà. Ma casse paye. Vraiment on a évité Bob Molema, tout le monde a séparation au quotidien dans le monde du théâtre. Avant tout côté na ba combo ya batu. Mais quand on analyser nanu pour la division au écoti et comme il a biso ba chroniqueur ba chroniqueuse o yamba mutu ba tunyo olobelaka nani. Na évité ba comme ote biso na confusion par là non yo koloba. Ouais, merci beaucoup pour la question. C'est une très belle question déjà. Donc, émission mon déjà qui font ami déjà. Ouais, pour l'analyse concernant division Oyo. Division Oyo est touché par point belé, est touché même la presse, est touché par côté belé. Quand j'ai fait l'analyse il y a division Oyo, et ça surtout tali bien, et ça tête d'affiche ba leader ya ba ramboté. Ba soto kenango bien eza bato bazala ba pembeni na biso et bazala oui bata jalelo wana bato bazala ba pembeni ya ba artiste soto ke de l'autre côté ermo pe boye ezala pe ba fan pe ba bebisa marambo analyse e kota ba trouble moi ben fan mo bengi chroniqueur mo bien journaliste mo bisi omoni Tomsou mère Aboupia Barbine Dazawana ayambara mingi bato ya exemple non peut exemple boye il y a telle personne ko kenano ba émission na été. Abando peso ba question mon boy ça va t'énerver na sa plateau et voilà quoi. Nous sous tom so ga ça énerver on ezala ba ko luka bez mais tom sum tum soupe na ko énerver a moni ko zo tourner ba question ya boy sali a telemi pa kenae. Alors moi je crois que ce qui n'a bien ça la moi rétrospective na zonga moi sima to ke na on a côté musique série tozaki ko bunda pona wera na JB nga nazara mingi nazara proche nazara na intimité mo bonaka ta wenge musique à maison mère
et au sala que jour mususu un moment jour mususu quand les ba guerre et sala ma makasi wana jour mususu na vandi bena boye to vandi chez Vensone to moni jibe oti kalifantone et pas Vensone anniversaire imaginez si ko ba betela ba bouteille ba zoka pour la bango nga bena sona vandi boye na vandi na lora ba aventure na moni mutu mo pembe bon tam so ça longa na ta pena papa chéri a oti ka je crois ezaka so soraya te mususu wana donc avec oti Daïda ayoti ka pour anniversaire ya exaucé oh à partir du jour wana na biso vérité Barbie bato donc c'est-à-dire bango te mbako sara biso po so tali bien oti ka le monde jibe talika na teva fingi wera oti ka le monde wera te aleki na teva fingi jibe batika la sala ngote biso nem tozaka yo finga na ba télévision na ba Sankara na ba nani na ba do boye na télévision bo fingani mais au monde Sankara na Blaise éléments ou bien na nani on a Blanchard Mosaka moni bon na grand hôtel bon mélange ba oto finga na plateau confusion moya ko sara na te alors to zongi na sali siko to est dans le présent to est siko guerre on est côté wenge et siko wenge ya nini ya na théâtre alors non na monité si la bisalu na tanga na pena ba kombo non na monité si la bisalu na moni na nte Belvi kandi aye au clasher na télévision pour na kombo est-ce que bon mon te bino mo comprendre te que eza bêtise bato wana mi balé non baleki na TVT so que tout na Belvi kandi biso ça c'est ma sœur ata lo bien on a nenga lukuta ata lo bien on a nenga solo il a déjà boki kalbi ça c'est ma sœur OK pas Beckham biso on a dedans so dedans on a mutu nanga dedans et donc siko yo siko mutu yoki eloko ndengo wana yo finga sur la télévision c'est trop terre à terre neto ye pena bo no finga yo ya ka lobela finga bon je donne un exemple finga neti barbine mutalobaki na nani na Dieu merci mais yo finga te finga si la bisalu ou bien finga nani Kandi Belvi Kandi yo finga bato bazo bosana na bon baguerre kokota na vie privée à Belvi Kandi te pour Belvi Kandi otika le monde au grand jamais ayo finga nani si la bisalu ni si la bisalu a sali flèche à retour non et tika lo zalati alors sur ce on a sali ka analyse moko eza ba fan na biso mo ba journaliste to ça ba lokoso ba chroniqueur ba lokoso nde o bazo luka ba se pencher quelque part nde bango ne ba ko ça ba trouble wana mais so tali entre les deux personnes il y a rien qui se passe là dedans voilà. Il n'y a rien, Bob Moulema. Na habité, tout le monde qui Belvi Kandi, à l'école qui émission moro na SBP, na mon qui na chaîne moro na SB, batunier. Est-ce que c'est vrai que tu auras rabattu balo baraka? Yom to pesa si la bisalu sentiment ya ko la chaîne. Yom to parinae andimi wingam na parinae. To moni pe sou ba télévision extrait assis la bisalu batunier. Que Belvi Kandi muta parinayo andimi oui Belvi nda parinanga parce que Belvi nda pesanga courage pour nga la banda rolinga ko sa ba chaîne te na ndo monango mutu pasi mais yim ta pesanga ba force mais lelo comme le ko la critique moro boy biso ba tout parinaye biso ba tout salaye na habité par là yo ko lo banini est-ce que elo ko bon ko comme pas injure so yim muta leki andimi que oui nga yim ta pesanga sentiment na fongo la chaîne c'est Belvi donc Belvi nda parinanga mais lelo comme ya ko fingana boté l'autre côté ben nani famille botande parina bino belvinda parina bino yemta sala bino yende maman na bino to ebité est-ce que l'autre a bon ko créer des problèmes en gros il y a on est tout le temps entouré par des insensés. Excusez-moi le terme, hein. On est tout le temps entouré par des insensés. Etali bango, on est Etali bango, nga la problème te, on est tout le temps entouré parce que nga peut tomber sur sa camarade na ngamu web na sa bat na ngamu moi comme insensé moi azalagana il comprend rien. Yé a sala maramu na ba sentiment na sala maram selon yé. Moi je peux pas envoyer quelqu'un à la télé aller insulter pour moi. Belvi Kandi a posé et c'est une question et puis toi bah journaliste, c'est une question. Aux ans question clé, aux ans question flèche pour robeta mutu pour sentir muta cracher. Ouais. Alors, question, il a bien posé, je ne sais pas si c'est une dame, mais il a bien posé sa question. Yo, on te parrainait, oui, on a parrainé, tout n'y peine de qu'on a dimine. Voilà. Siko bato yo ka o babiso bazalaka biso wana bazui yango na fingi bata ya belvité parce que na lingaka bango mingi famille bota na lingaka pe bakuk mingi baza bande konanga tozakana bango vraiment très bien. Alors, si je fais des analyses bata famille bota bata nini bakuk
na kati wana mutu moko aboya ndoki azanga raté aroyo finir l'année Belleville mutu 5 Belleville tinda ayebi na été au sutuka bo buna TV o bata famille bota il y a des intellos na baba bakuki il y a des intellos et là on est injurté et là on est si on regarde bien là on est injurté ba commission ingir alors il y a toujours des gens mal intentionnés na kati ba maramonio surtout n'habiter si je me fais comprendre bandeko bon vouloir ngater mais il y a des gens mal intentionnés to revendre net to vendre na kati ma reza en place bien beau pas gérant za la rane bien na mutu tel mais mutu mo aye wana nika kotsa bomba panza na mo mibale et ça la rana il y a toujours des mal divisé pour mieux régner c'est la tactique il y a insensé tactique il y a insensé il y a faible les a divisé pour mieux régner alors mutu na mutu a garder place naie ngana on senga na côté les abakouk boye baké et loko wana balobaki j'ai parrainé mais quand tu m'as parrainé c'est tout à fait normal et ils en ont raison ben insulté on va poser quand dit question c'est tout à fait normal il fallait qu'elle réponde na question là mais badani nemba commission nini insulte ils ont ba fan na bato baza pembeni non on a ki ndeko na biso mucho pinda lekaki abi est-ce que bango bazoyeba ke Belleville nda parina bango donc yé mutasali ke mambo tout ebima ndenge bimi boy yenda ki koloba oui moi je comprends pas muchopi oza sœur nanga to bandina olelo te ebi to sali no ba émission belé et sali pe cartonné donc sali carton belé na Eco RDC alors muchopi babilo musuko linga kokota ngote yoza muto za muta média un bon conseil hein, d'amis un bon conseil d'amis parce que mulero boti mo na nga mi mama na wana liboso boti le bébé Messi wana na yebi dedans ils en ont une émission to amba ta kati ya yebi yo yebi ndeto kindana yo o remarquer bat baromo finga yo o remarquer bat baromo boya yo pona elo moko ya mukio lobby au lobby et quoi ici yo bon en fait la télévision c'est bien télévision ebimisa barbine kitoko ngabino bomone na TV ngana monika kitoko nazali asa sko bo na nature ko sko neto solane bo ezato solane mutunanga mais na ndenga plateau bo naza sous master nete to komi a robeta ngape mundu kezu ngai alors ya ne mona yo muchopi ou na télévision ba mona muchopi mais bateau ba ebi yo ya kati na rosi wana ba rosi ya palais ba ebi yo bazali a robeto ba balle pas comme permis pour ebi yo na kati donc ba retomber ya marambo yo moko bimisaki ezali yo na ebi ko ozo zwango pe poko finga bon ba kotina père voilà papa koti miniature tala niveau mais or tom sou batu ya nio ya nini ya kandi tom sou ba satane na bango na eloko wana te bango mo pe ba ko moyo ka pe mawabi e komi ne ya boye mais bi o komi siko ko zo ba balle parce que ba koti si papa miniature o memi nzambe e nani mama bozui mama baye na mama na kati ya marambo baye na papa na miniature ba koti si na mère na kati ya marambo ozo mona te ke ozo déjà bandi o gâcher bandi o bebisa mambo ba famille si ba o lukelo mutakala mo boya kala po eloko wana déjà eza en cours en cours de téléchargement ezali pour nga la vendre arabe na oyoka masolo mais na vraiment mon char te puis na zara bouche be pa na vendre na oyoka te il faut tout créer les gars et l'euro moko boue bako ka pe mutu nzoto ya yote mutura ya yo ba chi pas déstabiliser adobe katem tezali ba programme eza tellement ebelé ebi mapena na couleur à mutu na couleur à nzoto yo imaginez parce qu'on est là déjà pe anda koyeba yo te père kaka po biso tu rondi mala biso ya dokolo ba ozayi ba calculer na mota ino ndongo zali ba biga ezayo donc alors muchopi ressaisis-toi, mets les pieds sur terre, continue avec tes émissions, continue avec ce que tu fais comme boulot. Sala théâtre na calmement tika makambo ya les abakouk na ba famille bota ba vanda kimia kolingate opé sa position côté mo bepo côté mo balingao côté wana pe musu ba loba yo finga kikuna l'air pour finga alors on a suki ka wana pona e. Voilà, merci beaucoup Rosine Muchopi, vraiment aux agrantières tokosenga openza c'est maîtriser na no bimano na ba biloko wana parce que biloko wana yango ezo sala ndeti e kabola
et benda tala yo fi yo lobby mais babendi papa côté miniature babendi bana côté mini ba côté ba miniature donc vraiment ils a bien été conseil gratuit ah tendance tendance le misa mo ke yo mutulanga yo ebi tozaki zaki mais boma moto nano kitsana mo ke acha na se nano po apeka ndeko na rosia peka ndeko na talaka mais azande ko na ende ucholo ba bob molema ande ko na e mais tout le monde a bekiri penza et panzani to moni ba komo ko finga lisusu grand tiers na biso bijou la reine babi ekuta vanda lo bateli bala déjà kufa a manipuler mobali et continue tel niveau mambo ko biso ba guerre oyo soki oche soko on a live moko bien bijou la reine asala succès na taba CD lelo akomi mukala mutakasi ya muta YouTube eza Sony aza mukala ya muta ya ye aza muto asala succès na CD lelo aye kokoma mukala mutu oyo a régner na YouTube pona ba view allo ba mamba ya kota mamba wana te parce que mukutu libala nazo kokate libala déjà kufa akoma ko manipuler mobali est-ce que maramba ko manipuler toté et ko sala nini ya ba gueur na ba o mona te ngana yango moni barbine toto sa analyse autant to ke nango intelligemment o remarquer te que bazui quand ndenge olobaki bazui ba bien ba privé ba kotisi yango ba bimisi yango na ba kotisi yango na réseaux sociaux est-ce que ba ndeko nanga basi na ba oya mibali est-ce que vous comprendre te que oui barobi misolo vina yo moko boye o ezalaki vraiment et batamaki nango ba poupolio yango en la télévision et puis et rendre yo ridicule quoi ici yo soko mo le nzela ba po na minute yo koma mena boye ngapena ezaki emo boye po mona mutu bato akinba batala yo baloba no ke no bob et comme pena na kin pena oleka pena bo moi pena mère moi bi na landaki yo na landaki to biso ebeka ke ezaki batapoto soko komi na kata kin. Imaginez obimi ridicule na kata Kinshasa. So minota ridicule na potonde zagi liboso avant, mais ce qu'on a mis sur Kinshasa ezali kolo fort na réseaux sociaux. Imaginez Bijou la reine. Bon, je sais pas mukimukala nini Bijou la reine. Bon, quand on le na bandeli famille on est a famille nanga, batuana pena ba batnanga. Bijou la reine c'est une sœur pour moi. À part théâtre, toujours tambola na bango, na maman libanda na ndenge na biso mo. Staff to staffé to tamboli to tamboli. Na aucun mois que Bijou la reine soit continuer ti ba makambo. Soit continuer ya solo pour na mona épée. Na mona épée. C'est qui a position. Il y a petite position que yé aza famille bota. Mais si ko bazui papa ba koti si aye ko sala nini. Mais omoni j'ai déjà kufa azo manipuler mobile. Je vais vous dire une chose. Na monde na biso, je crois bien, na monde habité so pe na monde wana ezali, na monde na biso ndeti journalisme boy. Déontologie journalistique m'interdit que n'a pas sa position place mo. Vraiment strictement interdit qu'il n'a pas sa position que moi je suis famille Libota, je suis à Bakouk. Si dans sa famille Libota, je veux le faire top secret. Et en a Libana na bata. Fiston Frappe, je te salue. Je salue Fiston Frappe, toi le très bien à la télévision donc il y a n'ingala Tazani Ragongo. Vrai golo on s'arrête. Donc voilà. Ngai n'a pas sa position en aucun jour. Si on a qu'il n'a binet na zam ta ferré ou bien na zam ta fali, n'a pas sa position té. Ça m'interdit la déontologie journalistique. Na yebité ceux qui peut bango batanga la cinématographie ceux qui ne baloba on est nini que ils ont interdiction à la biloko msupo normalement ndeti to totali ma famille. Ezaka ma famille te o ya nini kuna ezaba groupe ezé belé. Mais au tika le monde a été mutu mo sa position ngala pour les Nigériens ngala pour ninte. Ba garder ba position na bango soko sala on a nengase. Mais ndeti Bijou la reine au pesi position Mobimba. Nazo lo bate pour bon vous la position Mobimba. Bango tous les deux côtés baba ser nabino. Pourquoi vous voulez faire des choses oh ezo pesa ba guerre? Théâtre nabiso zaki ko avancer guerre et la lisiango. Je vous dis sincèrement, na au total nazaki quelques jours libanda na talipe TV nabiso na nenga libanda na moni to zaki boye na moni to chité to ko ilisusu. Belvina nanani na sila bisalu. Bato tombola sincèrement je frappe sur la table. Bato tombola théâtre nabiso mataki pas comme permis. Théâtre nabiso sali descente sur Barbine. Et kiti lisusu ebi poni kiti guerre yo kaka o mte kiti théâtre. D'abord ko suko ça musala comme il faut. Musala za lisute e komi ko fingana sotali ba titre ya belle vie au continue ba contenu na kati. On mboa ki la ba réponse. Mais en fait bambo ki la réponse que tu toqué trop dit mais au sentir que leçon hein au sentir leçon
leçon mais bandika pe na kati ah na wana na ebite nga taleka na monde ah Barbino ko tsaka na mondo ya na le 8 bandika pe na yo bongo na ngai ah yo ngoma ndoke na ngai bende vraiment to ebite to mona ki Zuma ndeko na biso na ebite na mona ki utaki ko répondre ne lo moko alobaki Zuma c'est que le roi n'est plus qu'à Zuma c'est un frère. C'est un frère. Il a fait sa poche. Ouais. Il est penaza abak. Il est pénal babina non ce qui touche celui qui touche à ci là on les opinions là. Mais si on dit ba finga ba comme finga pe pa koti na monde on e pe comme PD mutabajale. Ah mais on mi PD za cop na on les a émo donc ça on mi PD za cop na za maram na donc alors Zuma ngara elo no senga yo bon OK ne sombo tanyenga kuma mutu na PC conseil. Voilà naka conseil. Bon so ka tanyi kuma mutu conseil maman. Zuma oza grand garçon. Oza papa, oza na famille. Famille libota les abakouk, bazaka famille. Bazaka famille. Et donc bango nyoso bazaka famille. Donc on ningo. Alors, un jour aux en pour sa belle vie. Un jour aux en pour sa belle vie. Donnons l'exemple tu voyager. Tu voyager lobby kuna to ngai belle vie na sila. Ba fandi na nini moko na ba chaise moko na avion, ça va te faire quoi? Au moins tu es dépaysé, tu abandonné, au moins tu es salibanda. Tu sur la pembe, aux noro, aux yaya, aux esprit et belé, aux pembe. Donc Babylone souye banzele kokota ngote. Babylone souye banzele kokota ngote. Tant que no coach esprit en place, ko ba te morning ils ont retouché belle nani si là. Tu es allé trop loin, les pieds sur terre. Mikolo ezara ningwana ozwana ngoto en vouloir ngate po na mutu na yo to solara vrai ngai tomba ina na TV to suka na TV. So to ina ngona parler to suka na rancune te ya sans rancune non sur la normal ya ba maramna ba ko kotangote. Ba tona mi balé keba bo sutuka. Keba ba tona mi balé keba ba utako mona ba dernièrement ça. Pas maman. Buto mona ba dernièrement rien n'empêche bo mona ba sous. Pour la énième fois bon mon bango sous. Mais si ko bo molema barito ki to moni ba voice ya barizi ebimi. Barizi auto. Ebimi. Ba voice ebimi. Yango ngai yoyo. Ba c'est ebimi. Ba bingana na idéologie no romo bo azaka musicien Congo. Obengi ngai o salinga ka voice. Ngala iso ya to mona. O salinga voice iso ya to mona. Yekuta ta ko yamba bo la téléphone. Abenga bo ete po téléphone ko enregistrer. Donc il y a ce comme les voix. Tout le monde là. Il y a tout le monde là. Tout le monde a tout développé. Asuka wana. Musicien mo ya Congo ya mnene na tanga la ko mbote. Ya la soka au les voice. Asuka alors ya. On a fait. Yo, mon pas ce que là. Donc tout le bagage Jésus de nia so benye la télé comme les voix, au voice a bisomna ya. Tout le monde là ko pour aboy lo bien inde la voice. Bimi. Donc alors, on a la copie idéologie wana. Na mona apesanga leçon morale. Moi je réponds pas na ma voice. Surtout na ba téléphone mona timbeli ke mto ko moke na terra guerre place ezali. Na so ya te na moni eloko to kuta na tom suna mareza to betango pe na bien. To kuta na ra. Kuta na ra to mona na to betango bien. Iba Sunginga. Sungiyo. To ke no. Yo tinda no ba voice ngana oyoka me ngato mona. Avançons Barési akoyi na piège. Ozotonga nani t'as niveau place de Okene atongi Belleville et pas si la bisalu na ngamba bakouk ba voice na ebi to ebite ba monter ngo po mo azolo ba wana da montage mais to ebi ke ba triquer ba triquer ce que kuna Belleville a bloqué Barési ko Barési donc ba triquer na voice mo bande o swana mutu bien enregistré bien tindela ki voice to moni ba voice yango ebimi kuna aben akomela bela abwe aniatie bouton donc mère a bloqué ayo le ba biso ya ba bloqué ya leli abi mère a bloqué nga na mamba lokuta o ya yo kika bon ça reste à vérifier parce que so ezaka mungongo na yo mungongo na etikala ka mungongo wana pena Barési mungongo na donc Barési beta mère bandika mais aoza na mère beta mère bandika dans Barési voice ebimi Barési courage kara ils a vie on comprend de vieux à nengola donc leçon on appelle si yo mon appelle ce conseil belezate copier ka faire gola
quand elle a lobby copier à faire rigolo zom ta ben déjà pour c'est quoi et quoi là c'est quoi nos humains des anana azaki pour sa voiture les ba bise zonga akoma ina onte le roi touti c'est ga komi donc akomi donc il y a au commis déjà donc c'est bon au commis déjà c'est bon elles aura maé les copier faire rigolo là so som ta benyo na téléphone bien sali onini voice yo ko répondre na voice te yara na ibse ya to kuta na bandal to solo là so za mta poto kene na lisolo ibse ka makamona nga kota ngote po bata poto pe baba spécialiste ya ba enregistrement ko ça ko ba jeter donc bengi yo monika bo solo la mais déjà obi allô merci merci maman t'es en tout cas vraiment na qui conseille non merci maman est-ce que ouais merci maman ça va bon nga so la merci yo so tala tricage ou ta retour tika la ça mon ablo na ebité elo moko yelinga susu to bande ko toyoka ka mutateka ka ba voice libanda o batanga ba kombo izai butu eza engambe nde toyoka ka mais lelo o ebimi ke mutateka ka mambo ba comédien eza Rosine Mchopi liste bimiko atindele pe moi 200 mobo na groupe bosala ki ya télé aponi azwa tindi mais toyebe ke ngambe na ibutu nde babimisaka ba voice bateka mais kombo yego moi ce qui baye bazaki na maman pour rien pota bango buzo ba na mo ibuta ko maka olela mabeso to tamona to tukutana ya mo na tonyo mo na ya zolela parce que le bimi Rosie na ebité na yaki ba la ba voice ça obi la wana silara personnalité na crédibilité de silara et là aussi la personnalité na crédibilité et baby et fouiner et souiller au basom baraté et baby libela barbine toi mikolo to ba réfléchir au moninga tina longo na parler na barbine akomelinga message abisinga molema on va travailler tina longo conscience tango sala ke na keko travailler ouais ezate na epo na invitation rara te ezana epe mama au boulot na ekop na ngai eza kop na ngai na epe na kop na nga poso na leki awe pa na yo mutu moko sepeli ndenge na lobby mutu moko abenga nga molema olobaki trop zota moi secret oyo omela ozomona mamonde ezala na bimi na ende boulot na tiki parler na nga pambati alors Rosie Mchopi ozongi ka na conseil parce que kuna pe to ki po eloko ngo ngandesi conseil pona yoka masolongo trop lena yoka ibutu pena lela bisanga molema nga babilo kona na ko sala ngote na Patrick Ngambe siko amema pena nkolo babilo kona ba ya ba lela ba ko sala ngote et lelo na ebisa bino que la vérité finira par triompher et bimi Rosie Mchopi Rosie okoma mal vie okoma banga yo omoni même famille bota un mo bazolo réserve même ba mère na biso wana ba sœur na biso ba ami kili même nga pe bata bakuk basola nga be famille bota ba rosola nga pour la analyste naza au milieu du village mais on a ba réserve yo solo na ba on a oboma mutute na oboma silate pour na sepelisa ka mo robu fona ke na ngo tout droit pour moni makambo niveau zokende et ko isa sou théâtre na biso nenga musique na biso ko yara série mo robu ne peut théâtre na biso ekende na théâtre na biso déjà terrain c'était ngami et patiné osomona maman on ezokende lelo tala ba rési ko mi mal vie hein omoni likola ba oui ba banga yo so poke et pas les abakouk ba banga la bango yo ba mère pe côté na biso nini ko ya côté famille bota kuna ba ko motala musika ba bi sulte mutute 10 francs aux ago kotsa 500 francs aux ago kotsa ba zui ba kanye magasin fini vraiment lelo passage na lelo na chaîne na biso bateau barotala biso borokazo tala biso ba retenir bon retenez que vie auto vivre bon retenir que vie auto vivre lelo poto bongisa lobi na biso alors on attend les lelo na chaîne oyo na bongisa avenir na ngai nazo bongisa lobi na nga poso na BBC awa lobi na ole kaso awate ba patron na biso ben boss ya chaîne na biso aso Bob alika sur la chaîne te monte que BBC linga déjà nini CV nanga alors deuxième des choses pour retenir le moro na l'équipe émission moro boya moi si une fille une journaliste qui ne crache pas vraiment la polémique a même la terrain polémique et c'est une très belle émission moi j'ai aimé en tout cas félicitations ma sœur va de l'avant et c'est comme ça que ça se passe vraiment et pour dire merci pour des belles images.
nayebi ke continuellement au bandosa musalo malamu chaîne ekende liboso nzamba pambola bino na le patron à la chaîne et puis Dieu merci continuer toujours koyela biso banzete toliara po sungara biso bambote na la pesi maman Joséphine Bridger depuis la Suisse, merci pour des cadeaux. Tata moi c'est Christiane Maya, La Lumière du Matin, Rachel Titi, Baledi, donc on se retrouve prochainement. Merci à toi. Merci beaucoup Nathan Pesibiso et Bob Molema. Merci na abonné na biso ya chaîne na biso bolingara biso biso tolingara bino Jackie Manyongo, ma grande sœur chérie Jackie Manyongo qui Jabron. Merci beaucoup à toi maman Fifi Kongolo, notre future députée de Moamba. Merci beaucoup à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa. Merci beaucoup à maman Olga Moboko, maman sociale. Merci na badekonyo so bozaki scotché branché à na chaîne na biso dès fois belema na biso bandokota. Bando recevoir yango. Merci beaucoup. Tokutani mbala sima. Bye.